innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi ngako kyo bino sibo sepela kola na info lingala journal ya peuple pona peuple mbote la bino bisika nyonso tu bozwa mito fongoli basango na biso pona kotasa bino ndenge chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yambaki mokola mardi demain na cabinet na ya mosala succès Masra oyo azali bongo opposant Tchadien ya parti le performanteur héritier Mapindemi azalaki kuna na compte info lingala. Question relative na réconciliation entre pouvoir et opposition na Tchad ezalaki examiné na audience où le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a accordé qui na président ya parti réformateur parti opposition tchadienne M. Cissé Masra. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki désigné local la facilitateur na baninga na ye ya communauté économique des États d'Afrique centrale CEAC na crise tchadienne. Boyebake Cissé Masra a présenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo au nom de la vaste majorité tchadienne proposition et sengeli basala pour la réconciliation nationale ya Tchad et salema na ndenge moko ya malamu. Bosimbaki na masolo oyo Didier Mazenga ministre congolais ya tourisme pe envoyé spécial ya CEAC pour la crise ya Tchad azalaki présent. Pe lisusu secrétaire général ya ONU pe président la commission ya CEAC. Na sababu mati wosenga likoyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ya mbaki na cabinet na ye ya mosala mardi 2 mai gouverneur ya province ya Kasai Central John Kabeya Shikai. Gouverneur ya Kasai Central na bobimi na ye na réunion de travail oyo azalaki très satisfait ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge apretaki oreille na ye attentivement pona koyoka ba différentes doléances na bango et pa wapi a affirmé bango que accompagner bango tina suka pe na ngambo na ye kuna balobelaki ba point ya ndenge na ndenge ya liboso balobelaki sécurité ya province oyo kaka ndenge bouti koyeba ke
poso eleki affrontement ezalaki na ba communauté kuna na territoire ya Dimbelenge yango occasionnaki ebele ya ba déplacement kutu parmi ba déplacé yango misusu bake ko se retrouver na province ya Kasai oriental ezalaki pe na ba territoire ya Kazumba na Luiza nyonso wana eza parmi ba question majeure oyo ba échanger na chef ya gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kenge oyo a trouvé ba solution na lombango pona ko rassurer accompagnement na ye na problème mosusu balobelaki oyo etali ba infrastructure yango esali pratiquement 2 mois que stade de Jeanne Katoka ezali écoulé ye moko na mois de septembre a rassuraki na population que a commis pe sa corps et âme pona ko réhabiliter stade oyo na occasion ya audience oyo premier ministre a instruire na ministre ya ba sport ayeba na ko intervenir na lombango pe na ngambo ya ministre ya ba sport a rassurer na premier ministre que ezali parmi ba priorité oyo ezo concerner ba stade retenu pour la réhabilitation au plus tard mois d'août infrastructure oyo ekozala prête pour na ko recevoir ba athlète toujours na niveau ya ba infrastructure balobelaki pe route Kananga Kalamba Mbuji na voirie urbaine ye moko pe azali kolandela misala de près pour esalema kitoko boyebake na séjour ya premier ministre na Kananga alobelaka na population que asiraka bango que esengeli baliaka malamu comme na Kasai aliment de base na bango ezali masango bazwi ba disposition moko ya malamu pe ako accompagner bango pamba te na province oyo bakitisvaka au moins 275 hectares yango ezali kosenga subvention ya gouvernement central bosengeli koyeba ke premier ministre auti kozala na séjour de travail na ye na Kananga chef lieu ya province ya Kasai central toujours na cadre ya lancement ya ba travaux ya construction ya route Kananga Kalamba Mbuji ba travaux yango eza en cours ya exécution. Totikali kaka na masolo ya primature pona kotalisa bino ndenge premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge entretenaki kaka le même mardi wana demain na ba ministre ya aménagement du territoire pe ministre ya transport oyo bayaki ko ba accompagnaki patron ya société Milvest. Na ministre ya ba transport voie de communication et désenclavement Marc Ekilali Kombio ye atalisi ndenge ezalaki question ya ko accompagner Tyran Mildon et pas ya chef ya gouvernement pour être à présenter modèle ya société Milvest na ye oyo ezali ko compter ko apporter na RDC na cadre ya projet ya construction pe réhabilitation ya aéroport international ya Ndilu oyo esali pratiquement 3 ans depuis ba travaux yango ezali bloqué na ngambo ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a conseillé bango ba encadrer utilement projet oyo na ba aspect nyonso totangi juridique économique financier pe surtout aspect ya gestion ya espace na ngambo ya Tyran Mildon patron ya société Milvest a souligné que projet oyo ekosalema sans poids ya budget ya l'État pona kosukisa ministre d'État ya aménagement du territoire Guy Lwandomboyo a rassuré que ministère na ye eko travailler arrache-pied pona ba secteur concerné pour être projet oyo et Simba. Le 3 mai, Yambula Nyonso Mokil Mobimba et célébraka journée internationale ya liberté de la presse Volanda élément oyo journal ya peuple pona peuple a célébré na mongongo ya Nathalie Kaila Kapenda. Le 3 mai, Yambula Nyonso Mokil Mobimba et célébraka journée internationale de la liberté de la presse oyo ezalaki instituée na 1993. Pour la 30e journée, Oyo thème retenu ezali façonner un avenir de droit de la liberté d'expression, clé de voûte de droits humains. Ba journaliste professionnel ya média esengeli basala mosala na bango na ndenge moko ya malamu na sécurité nyonso pona komema information ezala bongo pe malamu pona ba lecteur pe ba téléspectateur.
pamba te information ya malamu nde ezali likondi mpo na démocratie pe ekopermettre na bacitoyen bazwa décision moko ya malamu. Mpo na secrétaire ya JED Chivus Chivwadi na discours na ye bilan ya mandat ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na domaine ya média ezali bongo positif parce qu'il gagné na 4 ans 30 places na baromètre mondial ya liberté de la presse oyo et salemi na Reporters sans frontières. Na 2019 République démocratique du Congo azalaki 154e pays pe na 2023 République démocratique du Congo ekomi 124e pays pour na etali liberté ya presse. Na ngambu na ye président ya UNPC Gabi Kuba a remercié ki président de la République Félix Antoine Tshisekedi pour na ba avancée significative na etali liberté ya presse. Alobi ba moyen oyo l'état esengeli atia en place pour la liberté de la presse ezala bongo malamu. A salué lisusu loi oyo Patrick Muyaya esengeli etosama po mosala esalema na ndenge moko ya malamu. Boyebake liberté ya presse ezali cheval de bataille ya ba professionnel ya média nyonso. Certainement ba avancée significative ezali pour na ka ya République démocratique du Congo. Kasi esengeli na ba journaliste bazala toujours ya kotelema pour la liberté ya presse ezala vraiment à 100%. Président ya commission électorale nationale indépendante CENI na mokuse mwana mboka Denis Kadima a assisté na rapporteur adjoint pe questeur adjoint kuna babetaki masolo elongo na front de Congolais pour la sauvegarde des intégrités de la République démocratique du Congo. Président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, assisté na rapporteur adjoint Paul Moindo, Moulemberi, Peya Kester adjoint Madame Sylvie, Birembano, Balume, Bango Nyonsoba, Betaki Masolo, et l'ongona délégation ya Front des Congolais pour la sauvegarde de l'intégrité de la RDC. Coordinateur, pe porte-parole et organisation et société civile, Oyo ezali ko regroupé, ba force vive pe sociale, pe ba mouvement de femmes, ba jeunes, ba personnes vivant avec handicap, Jonas Chombela, Asala Kibongo, restitution, Alobiboui, ba évoquer qui question y a intégrité territoriale, pe y a intangibilité des frontières y a RDC, et longona bureau y a CENI, Oyo ayambaki bango, ba sujet Oyo, et tel aussi ba préoccupation na bango, parce que bango, ba yokaki ke CENI, alingi asala appel une organisation internationale y a francophonie, pour na coauditer fichier électoral, Oyo ezali bongo démarche moko normal kasi bango baye bongo na opposition na opinion congolaise pour na Oyo etali attitude indifférente y organisation Oyo vis-à-vis ya agression Oyo RDC azali victime na yango na ngambo mosusu structure Oyo ezali dirigé et pas ya personnalité rwandaise ancien ministre ba affaires étrangères ya mboka Oyo ezali koluka ko déstabiliser RDC. Boye bango bamoni ke ezali mabe sur le plan stratégique kopesa organisation internationale ya francophonie nde balingi ko attirer attention à leadership ya CENI pe bazali ko indiquer que peuple congolais azali prêté pour na ko accepter que OIF ayeba na ko auditer fichier électoral. Boye bango bamoni ke expertise locale ezali pe bien possible pamba te toza na 3 cycles électoraux ezali tant que ba congolais bayeba na ko s'assumer organisation d'élection à travers le monde ezali bongo question ya souveraineté ya mboka. Boye président Denis Kadima a rassuré bango ke azwi acte ya memo oyo bango ba déposaki et kozala soumis na prochaine plénière pour na ko étudier pe ko apporter ba réponse moko appropriée na sens ya respect ya souveraineté ya mboka na biso ndenge Jonas Chombela atalisi na ngambo ya mibale numéro 1 ya centrale électorale abetaki masolo na délégation ya regroupement ya 8 centres de recherche rattachés na université ya Kinshasa oyo bazana expertise na matière ya élection. Boye bazalaki composé na 3 professeurs Abel Ngondo Anselme Meya Ngemba, vice-doyen na faculté ya sciences sociales, P. Germain Kuna, vice-doyen. Boye bango bazali ko appartenir na 8 regroupements ya centre ya recherche oyo ezali bongo na université ya Kinshasa, bazan expertise moko makasi na makambo etali l'élection. Nde bamonaki ke sengelaki bayeba na ko rapprocher centrale électorale po ete bayeba na ko offrir ba service na bango pour na makambo etali audu ya fichier électoral kati na commission électorale nationale indépendante.
Deuxième vice-président Yasseni Didi Manara a dirigé qui mardi demain séance. Il y a 6e jour, il y a ba journée porte ouverte pour le nettoyage, il y a fichier électoral et longo na ba confession religieuse. Ritier Mapine, Stéphane Skande. Accompagné d'un rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi, secrétaire exécutif national adjoint Madame Marie-Josée Kapinga, deuxième vice-président Yasseni, à Zongelaki, 4e axe prioritaire, il y a plan stratégique et opérationnel, il y a centrale électorale, Oyo Ezali Kosala, inclusion et un facteur moko déterminant pour assurer crédibilité, il y a l'élection, Oyo Ezali Koya, na transparence, dans les différentes étapes, il y a processus. Na mise en œuvre, il y a une nouvelle culture d'inclusion, CENI à s'engager pour crédibiliser le processus électoral. Pour Aïba Nakota, en avant-plan transparence, na participation, il y a batonion, surtout il y a partie prenante, n'exercice Oyo Ndenge Didi Manara Linga Atalisaki. Oui, Atalisi ferme détermination, il y a nouveau management, il y a commission électorale nationale indépendante, il y a organisé l'élection générale na RDC, na Soukambula Oyo, Seni, Azali Bongo déterminé pour organiser le 20 décembre 2023, mais il cause la difficile pour atteindre l'objectif Oyo sans implication, il y a ba père spirituel na Tinawana, ba invitaki mokolo ya mardi 2 mai 2023, ba père spirituel pour nakoya kotala ndenge nini ba technicien ya Seni bazali kosala mosala. Rapporteur adjoint Paul Mouindo Moulemberi a éclairé assistance na 3 grands problèmes Oyo et Sengeli ezala résolu pour na oetali ba opération pour na fichier électoral ezala fiable mingi penza ba doublon ba mineur ba kaya ba photo topé ba photo Oyo ezali bongo extirpé pour na base ya ba données. Pour Nangambo na secrétaire exécutif national adjoint Madame Marie-Josée Kapinga Bondo a orienté exposé na na constitution et fichier électoral Oyo et bandi na collecte ya ba données na nzela ya opération d'identification pe enrôlement d'électeurs et landisami na centralisation na secteur central pe le sous nettoyage proprement dit Oyo ezali kolongola enregistrement irrégulier nde na suka exercice citoyen Oyo ba père spirituel bango ba apprécier ki technicité Oyo ezali utilisé na Seni na réalisation ya opération na ngambo mosusu ba senga ki na ba congolais ba na ko travailler elongo pour na ko garantir kimia na RDC pe élection ezala crédible en décembre 2023 Oyo ezali élément moko de base pour na kimia Oyo bato nyonso bazali ko souhaiter. Leadership politique et théocratique ezali thème oyo ezalaki développé samedi 29 avril na conférence dénommée les femmes leaders ya parti politique défi Congo oyo ekambamaka epo ya mwana mboka Diangenda Kitutuki dibolanda ba détail elongo na Stéphane Skande pe Igantigi. Défi Congo na mwana mboka Diangenda Martorel baye na mopepe ya sika yoka ba organiser ki conférence moko dénommée les femmes leaders. Pour la Défi Congo okoki kokoma leader te soki oleki nanu na formation te nini esengeli oyeba avant ya ko diriger batu talatina babengisaki professeur ya université oyo alobelaki bango thème oyo leadership politique pe théocratique apesaki bango ba définition ya leadership na sens na yango nyonso alobi leader esengeli a influencer leader esengeli amema batu to pe organisation ba atteindre objectif na yango apesaki bango ba objectif ya parti politique atalisaki bango pouvoir politique pe théocratique boyoka bango moko sima na moninga ndenge bapesaki ba impression na bango naye ko comprendre que na politique soki ba leader ayebi nzambe te politique etambola malamu te soki osangisi bonzambe na politique omoni emati lelo oyo so tozomona makambo ezotambola te parce que tozosalela kaka ki leadership politique mais tozosalela ki leadership théocratique te toapprendre mpenza mingi toyebaki te na bongo nde na kosenga mpe na baye oyo bakosepela korejoindre biso na kati ya parti oyo Défi Congo ezali parti oyo eza kobunda makambo ya politike kasi etie nanu nzambe liboso. Leader na biso eza Martorel Diangenda aza moko ba chef spirituel ya Église Kimbangiste yango
base na biso bitumba na biso toye lokola na continuité na bitumba ya papa Simon Kimbangu asalaki ya lobby akei siko ya akei matikeli biso makambo important soki lobby Obama akomaki na pouvoir à reconnaître professeur papa Simon Kimbangu et bongo biso moko bana na ye bana papa Simon Kimbangu le papa Martorel aye a lobby to tele melongo elongo na malobo papa lobaki malobo okoko lobaki to tele mapoke mboke changer batu bakosala continuité ya bitumba ya papa Simon Kimbangu Défi Congo na papa Diange na Martorel baye na formule ya sika refondation ya Congo na nouvel système ya gouvernance bafitur député na bango ya basi bango yeyo na Défi Congo sans la formation pas de leader. Maintenant qu'il faut développer votre popularité, bien entendu. Avenir Elengesa oyo euti kozala réhabilité sikoyo batie déjà ba éclairage public ya population a komi na esengo makasi bolanda reportage oyo journal ya peuple pour la peuple asaleli bino. Avenue Elengesa oyo est traversé ba commune ebele ya Kinshasa lokola Makala Ngiringiri Monga Fula pe mususu e wuti kotongama malamu de population azali kotalisa esengo na ye esuki kaka na kotonga te éclairage public pe etiami awa toza na quartier Mabulu 2 na commune ya Makala population akangaki lisu te po na kosepela na éclairage public oyo etiami ba agent ya SNEL ba travaillaki butu penza na micro ya info lingala population asepeli président boni baleki awa na mwinda na linia public ateli biso atona ale sengo Makala ekomi Pero papa teli biso tomonani pa na poasa ya kuko ebimi na poasa yango fatile ta umela ngwende na yo kosepela makasi po ndenge tozalaki mpenza nzela oyo mooleka ta 20h eza te tata pati kati kosalema te kasi na ngolu ya tata nzambi apesi ye makanisi ya bien tumwini pelenti en tout cas tata nzambi asunga ye azongisa ye zieni azongisa ye bebe asimba kibende mpamba te nzete yekubukana kanti kibende kakibuku kangako sentiment fort bamwinda bwena tomona te twana sentiment kote la biso kaka bobenga Makala ni na minute na sentiment tokoka te Dubai Dubai bosimbaki route Elengesa elongwe banda Makala ekei ti na bypass na ngambo mosusu elongwe Makala ti na rond-point Victoire population aza na raison totina ya kosepela pamba te ba éclairage public oyo ekosalake bato oyo babengaka bakuluna ba opere lisusu na butu te. La société Mosimba qui est incendie moko monene na esalemaki mokola mardi demain na butu kuna na izine ya mapa oyo ba congolais ba mesana ko benga Pain Victoire oyo ezwami na avenue Kabinda na commune ya Lingwala selon ba source ebele origine ya incendie oyo eyebani te kasi ba sapeur pompier ba sali makasi pona koboma moto oyo epai wapi esali ba dégâts ya ndenge na ndenge ba détaillement obokozo yango na édition na biso ezali ko ya to putu on a sopona kota sabino ndenge CAA atie ba client na ye ateli plutôt ba client na ye Airbus A330 pour na voyage na ba condition moko ya kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango
neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango oyo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux bavoyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi. La région Mosengali koyeba ke Congo pour Christ CPC na mokuse elongo na évangéliste international Jean-Oscar Kiziami na Kibila bazo kolengela mobange na campagne d'évangélisation na stade de Martyrs. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka CPC 2023 grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kanga date malamu du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h Ngenga dans stade de Martyrs. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade des Martyrs. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo Ezwami na croisement Capella et chaussée de Kimweza numéro 8 quartier Yolo Sud commune à Kalamu référence Maître Toro. Pour la CPC 2023 dans Zangate. Vous avez un communiqué nécrologique moko a bolanda la lecture non. Bafami okedi pe yemba baza na mawa makasi ya koyebisa na bandeko baninga pe bayebani na bango diwa ya mama Marie Kotadeni Okedi oyo akufaki mokolo ya le 29 avril. Programme ya matanga ezali boye jeudi 4 mars 2023 veille mortuaire ekosalema na salle polyvalente Naomi Étoile oyo ezwami na avenue Bypass numéro 15 quartier Masanga Mbila na commune ya Mongafula. Référence arrêt dépôt Kin Marshall de 18h à 20h. Musique religieuse, prière d'ouverture de 20h à 21h, louange et adoration de 21h à 22h, témoignage de 22h à 22h15, Moya Famille Yemba de 22h15 à 22h25, détente musicale de 22h25 à 22h40,
regroupement ya famille Okedi de 22h40 à 23h40 prédication, de 23h40 à 1h10 animation na bachoral Pepako, de 1h10 musique folklorique qui était là. Le vendredi 5 mai na 10h fermeture ya cercueil oikotale makuna na chambre funéraire André Poiry. Nde na 10h départ chambre funéraire André Poiry. 10h30 célébration na cimetière ya Tilo. 11h15 animation na sépulture tika sango oyo ekomela bato nyonso bayebaki Mama Marie Otadeni Okedi. Oh hallelujah, si je suis fidèle à la mission. eloni esilaka te journal ya peuple mpo na peuple yango ekomi na suka. Merci mingi na Igor Ntingo azalaki na nsima caméra. Édition esimbamaki na Nathalie Kaila Kapenda, na montage tozalaki na Christian Kiangebeni mpe Pichu Mansi ya journal ya peuple mpo na peuple ezalaka supervisé pa ya Héritier Mapine mpe coordonné pa Stéphane Skande bandeko botika malamu. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di e commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola kokodikoko na ebotu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion ya sika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boyebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lux eza nango neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka baaffaire mpe bato nyonso baamoureux ya bavoyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi